Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nengozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Allô? Oui, Whitney. Oui, oui, bonjour Whitney, ça va maman? Ouais, bonjour, ça va hein? Ouais, qui m'est ma casse. Ah, d'accord. Mais ce que ma fausse rumeur, où ils ont vrai tout à l'Okuta. Bon, là, dans la live, va c'est là, dans la live, va Ngaï, n'a eu nouvelle que Malolo a Koufi. Yango na sa na live oyo. Na live oyo po tous les informations biso sont ensemble. Na lingi na confirmer na batute. Na lingi ba confirmer na batute parce que balobi a Koufité. Oui. Balobi azana sommeil artificiel. Oui. Et non a Koufité. Pourquoi pas montrer ça ba photo à Koufi. Ngai pe babenga kingai na ndeko moka benga bina ngai Malolo azana koma. Alors du coup c'est ça, azana coma artificiel non profité. Donc sangwitamboli déjà na paniqué déjà sangwitamboli ke Malolo kufi. Yango to mola ki Filens Mango ina mwasine bakinda bazo kendo hôpital. Yango to lingi to so confirmation et pas ina bango. Donc c'est ça. On nous a l'information, mais quand on informe biso que ce qui est vrai ou faux parce que parce que ngana uti ko benga ye. Ko benga e kati. Après na uti na rappeler lisusu. Après na moni bateka musique à Nzambe. Après na bandolo ba allo muta répondre ngate mais bateka musique à Nzambe. Quand nga tsaka ba musique na yo wana. Bon là pour le moment na confirmation on n'entend pas ngana uti benga siko na numéro na ye. Na portable Malolo. Eh oui. Et je sonné, mouta invité, mais musique est bêta. Oui, liboso na moni tant na bengi la kati. Après ça na rappelé les sous na ukika na tsaka ba musique mais wana na boyi pe ko lobake. Allo na tikiti et yeso ko kata. Ah oui. Mais là batu na ebité ndeni ba mema basango total na no lokwa ba bia za coma artificiel. Oui. Total non soki ma batu ba confirmer là ça va ba bandi ko je sais pas. Déjà batu ba to la confirmation et route pas ya Véro Mangoi lokwa la baza déjà na nzela ya hôpital et au ça la bien pour batu ba komo benga nga trop ba komo tu na nga est-ce que Malolo kufi ngana ningina benga na lina benga losi mais na moni le kwa komane pe mutaniso na bengi esa biente yango mo na tiki no na binga moko kamara na mo uto benga mais ma yuza pi ba te photo Malolo kufinga bi ngana na moni on te tonde na tali na banjo mo na batu zo tia ba na yango na binga moko na benga ngesi kamara na zelanga mo na benga En tout cas, rappelons Sepela mingi meka ko luka pe information ou informer bisope parce que bisope to zela bat bola d'absence en ligne ba na posa ba yeba so que ça penza solo toti. Non, c'est en direct. On en direct ndo solo la boy. Oh là là, Edino. Eh bon, OK, ngai nako na peut sur l'information mais là nous sommes en sûreté. Oui. Parce que tant bengi boy ngala kasa ko moni déjà live na ngala bandi yango bengi. Doit coïncider. Et coïncider ya. Bon, tout ça na moral bien. Na moni fi moka leki vaut mieux que tu botsa bo banda na ko prier. Les pour nzamba capable na nyonso moni. Nzamba za capable mutu pa za kina koma nzamba sali grâce. Mais to okipa moko ko programmer maman liwa mutu te. Donc nzamba osana e grâce a ko la mukana ya ko bika na e.
On est biso to tsaka na mabonde lele to bandi ko tsaba photo c'est pas bien. En tout cas na utu mona mama nani mama Rosa pe azo solo lango déjà. Oui, nous appelons la moni Maman Rosa. Oui. C'est bien tout ça dans ma prière. On est tous à publier ma photo qui est rip. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. En tout cas, merci Whitney. Sur aujourd'hui, information. On me dit que ça l'a bien, ça l'a bien magasin. Ouais, t'inquiète, non, bien. Merci, à tout à l'heure, maman. Bisous, dans ma prière, ça la grâce, quoi. Si. Il faut ça, mandé, on a dit, passe. Merci, Dino, allez à suivre. Merci à suivre, maman, la bisou. Merci, Balandi. Nous sommes bon, la bisou, on a bon, on a qui, Whitney. Allô? Papa, allô, oui, papa, oui, papa Clovis, on a en ligne, on a bouillé, au Benginga, on a la live déjà. Yo Benginga, moi, on a refusé, on a dit, faut yamba yoga. Ah, d'accord, et dis non, maman, l'orite a coupé. Bon, yango, bison sotonito yeba, ce qui a coupé, parce que, bah, toi, so benga, déjà, moi, mingi, ke, bah, yeba. Alors, ils ont la délégation, moi, qui est hôpital, bah, on est, bah, informer, biso, ce qui m'a lolo, a coupé. Ah d'accord. Si maladie ya nini? Non, malolo normalement coronavirus mais je crois pas. Les leçons sont d'abelika et komika coronavirus. Et ça lango ya cause lango yango te donc ba komika ko boki la maladie ke coronavirus. En tout cas, information sur na la jute mais to zela ndeko yo filens mango ina mwasnaye ba ke hôpital. Pour informer ceux qui a coufité. Ah d'accord. Ah ça direct, ça direct. Donc vous tombez que tant vous bien ngana direct, moi na boya ko yamba bino pesate. Donc fona yamba bino ko kaluka vous na posa, vous na souci boye ba kende ko na bino soki aza na bo moituti. Merci. Alors voilà bomona kezaki frère na fouche de kafuti. Yé pa binga kayeba soki eza pinga ndingwana. Vraiment coup de fil les là wa bato zobenga oh la moni ça la moni ça papa na so JC Mwanda to ya malon JC Mwanda image to ya mbaye allô. Oui, papa Jean-Claude Mwanda, JC Mwanda. Oza na direct, na la live ne obengi boye. Oh. Ils ont coïncidé que na kata direct bino ozo benga. Donc moi na kata bino pesate so na. Non, to yo ka ni comme ya lori, c'est vrai. Likambo ya malolo yango bisone so moninga na live oyo po nalingi na loba mensonge te nalingi na loba nde vérité. Tout c'est la vérité et pas il y a Filens Mangoi na Véro Mangoi. Ba assurer biso ke bazan nanzela ya l'hôpital pour bailler ba vraiment ba information aux circuler que malolo akufi ce qui est vrai ou faux. Yango to c'est la bango ce qui ba bimi na hôpital ba ko informer biso poto yeba. Ngape na sali là il faut pona yeba ba bazan l'information assure ba informer biso. Mais jusqu'à maintenant, Batouba retourne à Kaka. Tout le monde a informé que Malolo a un bon moïto à Koufi. Tout le monde côté. Ah oui. Merci, je sais moi d'image. On est ensemble toujours. D'accord. Merci. On garde contact alors. Ah, si il y a une nouvelle, d'accord, Edino Image. Merci beaucoup. Oui, merci papa, merci. Voilà, bon, comment les alliés, je sais moi d'image. Donc, tout Panzaka Sango, tout est vraiment Ezanini. Pour mon kilissé Ningani, tout le monde pense que Malolo Azaka Mutabatu. Mon kilissé Ningani, beaucoup de fil, comme bien à Benga, ma baille, ma situation, Ezandengenini. Vraiment, tout ça la malam na mon kilissé, la malam mingi. Gentillesse, Bolamou et foutera toujours.
Donc natango moke kaka oyo déjà to komi komona souci ya bandeko penza o bazalaka nango à travers Malolo to tseka na mabondeli to tsonka na mabondeli parce que lelo muda kokufa sous normalité ikomi ka so muda kufi coronavirus eza pasi mingi pona biso pona communauté na biso congolaise. Donc là tu là vraiment na numéro wana o azana information abenga a informer biso numéro zawana o azana information abenga a informer biso parce que déjà na moni kini bata kini ja bakomeli ngawa muta kini moko akomeli ngawa sango se komi jana kini bakomeli ngawa vie est-ce que le russe la congolaise a kufi ya solo mutakini akomeli nga déjà sango se komi na kini ke bali baye ba soki le russe la congolaise a kufi penza ya solo ngayo kala ndiko azo solo la pawa. Donc isa penza mawa mingi tolito e babiso nstu na te téléphone wana bobenga o azana possibilité obenga bengi to solola to yeba vraiment sango eza sango malamu mingi te ya sango malamu mingi te en plus tombé na virus oyo bato bali bayo mutabeli te soko mutabeli batangi ka komba virus eza pasi mingi yango na ozela bandi koneso oyo bozana nouvelle Vero Mangoi kuna ouais tu suis une nouvelle à Vero Mangoi basan hôpital babi qui est mal leur confité en tout cas information oyo to suis assure yango Vero Mangoi basan hôpital balobi qui est mal leur confité na moni maman la biso mado chaque aussi a commis elle est vivante. Oui, maman m'a dit ça quoi, abi malulaza vivante. Joma tamasiki ni akomi que Vero Mangoi aza kuna na hôpital, abi akufité. En tout cas, vraiment nzamba zo lokumu parce que nouvelle ndenge kinda rambango et que ma be makasi parce que mutuna akufité déjà publication, tu éviter ba nouvelle na ba to azulongo wapi. Ba tu penda ba azulongo wapi nzusi kisema na mona za na ligne. Bola mweleki belé na moni aza na ligne vraiment charmant de Chibangu aza pe na ligne olanda biso na minute oyo charmant Chibangu na tie numéro de téléphone wana soko kobenga obengi to solola Roger Dezinga akomi ouais, bah nous va souhaiter Libiki Lobiko Yama Lolo vraiment Adi Londole Alobi Aza. Oui, Adi Londole peut a confirmé qu'Aza ouais, c'est ça déjà la confirmation to comment on a déjà mingi Adi Londole a confirmé qu'Aza et charmant Chibango to sambela pona Malolo eloko ezati. Merci charmant Chibango. Na moni 5 étoiles de love. 5 étoiles de love a confirmé aussi Eza Lokuta Batubaza Mabe Nzambe Azala Naye. Si 5 étoiles de love pas confirmé que Eza Lokuta Nzambe Penza Batela Malolo. Oui, c'est bien. Dans on appelle Bolingo. Ya bandeko balinga Malolo Bazali. Na moni Zozomayo pe a commis message naye Nzambe ya solo asunga Tia Loboko Akufate. Oui, vraiment Bola Moleke Belé, merci. Ouais. Charmant Chibar a confirmé ça à Soloté, Bola Moleke Belé. Donc na monique message oyo nouvelle oyo circulé wana eza penza yango te. Yango to senga kaka
na bandeko avant qu'on publie likambu, avant qu'on loba likambu, il faut qu'on vérifie. Vérification eza malamu mingi. Soki motona na tiki biso na kufite to linga ko publier nanu eloko yo eza vrai te. Donc eloko beneza na eloko eza vrai te par rapport que na moni batunyo so ba commentaire ba komia wa que eza lokuta. To moni pe mama na biso mama Rosa aute copie aute la live na ye abi pe que eza lokuta. Donc eza fausse information et de flash. Malolo aza na ye na bomoi malolo akufite. C'est pas le moment oyo que malolo akufa po lelo monguna comment profiter na coronavirus. Une fois à sali fièvre coronavirus. Une fois de sali coronavirus. Coronavirus c'est qui karaté ka biso de sali fièvre akufa. Dommage que coronavirus et na ba signe moko na ba fièvre nyonso ndenge zala somme dans une fièvre température et matakalango oui tu bien mais les autres température et matikara coronavirus. Alors vraiment malolo aza akufite malolo azali ba nyonso oyo botambusi ba information ya lolenge oyo vraiment bomeka kolongola ja ba photo na bino ba publication oyo botie déjà que mal la publication et où ça là malamu mingi. Alors la moni papa na monsieur de flash to ya mbana nuye. Ah oui, bonsoir papa et de flash. Confirmation aussi. Ouais. Confirmation aussi ezande ni papa. Exception to so bato zo landa. Babi akufite. Hein? Azande malade mais akufite. Aza malade makasi to normal. Bon, on est malade makasi. On a fait la confirmation parce que na ba preuve na wote na obi azande malade makasi. Parce que par rapport ya état na indenga zalinde ya ba bazo kuma bongo mais za bongo te. Akufine nante. Mais na oga mikolo ekika na robela mais siko ne na ekiko mais donc pour l'angai donc des informations na keki bato ba komenga msina na bengi pe wabika kufite. Si na uti ko landa ba na uti ko landa aussi quelques commentaires bande ko mingi balobi ki ya kufite azali. Azali. Yango na sali live na lingito to sangsa to biso to luka information pour te informer bande ko ba éviter. Là il faut tinga lango zali o azana information AP Sabiso. OP ayebi azan information te biso to yebisa yi. C'est ça. Aux en direct en direct. Ah ok. Pour mon et donc cracher. Bon en bref surtout biso de ça va partir à média. Oui. Un montant au pibelo le mois de décembre Rose a cité pour des informations bien. Donc en vrai dit pour le moment information le vrai à profiter. Pour rappel la côte na Facebook na bengi voir même numéro la EP et l'équipe était. Mais information bien profiter. Malheureusement tabata ba ne ba te beso za solo même vidéo apparaît bon là tu boy bon vitesse. Si mais dommage que bato batango aussi nouvelle en vite fait bon. Donc bangonde basali je sais pas peut-être bango ba yokela ngonde ngona on batango aussi. Oui. Et ça va passer nan ba malade on est comme go tomber dans son tas problème coronavirus ça sert à coronavirus donc peut-être ça que c'est normal santé à monter beaucoup bouger pour vous fait problème et malade oui ça on est mal dans ta belle parce que même ça pour tout le monde na ba page même ba page ba te bien sur tout le monde mon si non dans l'information bien qui est bien ça que non ça profite ça ba publier au vite mais ça va vérifier l'information bien c'est ça. On connaît le mission bien comment le bâtiment doit couper soit couper de toi il non mais à profiter ça la bien ça qui m'en santé ça bien tout de la suite il y a bien on te informer ba faire comme n'ingi malam. Merci Ndekwedo et de flash tous c'est là merci. OK. On est ensemble papa. Donc la confirmation c'est comme Jean Mingi qui est malolo akufina été en tout cas ba ino so o butambusi sangona ndenge à vitesse ndengwana
avant to publier loko il faut to vérifier ka. Il faut te vérifier, surtout vérifier tes alamabe makasi, il faut te vérifier ka. Les alamala mingi. Vraiment malolo a koufité, malolo aza toujours vivante. Donc sali donc na tango mukeka ka nouvelle ngo eningisi, déjà ningisi. Malolo za mutabatu, malolo vraiment nzamba sunga au place ozali. Nzamba peso pena guérison totale to kutana susu. En tout cas, bandi connaît sur besoin d'information à teki numéro na bo mega ko benga na mona be mutawa benga te. Nzoma be mutawa benga te na mona ki mama la biso Judith Sebo alinga ka zo information. Judith Sebo alinga ka zo information. To mega na ko benga Judith Sebo. Tout ça, nous y les soucis pas d'information en dégaine parce que Moussa 06 06. Bon, c'est Bondo, Aza occupé. Y a pas de souci. On a souci nanga ezalaki nazo apenda information ya sûr avant tout na solola makambo ya malolo yango bomonaki titre nanga ezali tozwi sango ke malolo akufi tolingi toyeba. Donc cela veut dire musakoli nami donvo malolo za mutu na yo. Tant que toujours une nouvelle wana, il fallait qu'il tout ça la moi live toyeba na bandeko o bazana nouvelle ya bien o ba yebi ke est-ce que malolo akufitote ba pesa biso nouvelle. Na tango tout ça live oyo to mona ki avant na banda live na mona ki déjà ndeko na biso Filens Mango ina moi sina Véron Mangoyi bazala ki déjà na route ya hôpital ba kende ko vérifier ce qui vrai que malolo akufi parce que nouvelle eningisi déjà mukili batu ba koma ja perturbé ba benga koto ba zongisa boye ba benga nde senga ke Véron Mango ina mbale na yeba démarrer voiture na bango tina hôpital. Alors notre super nouvelle na bango te mais selon commentaire ya bandeko o bazana ba information ba confirmer biso que malolo a koufité, malolo aza toujours en vie. Malolo aza bien aza en hôpital mais a koufité. Yango tolingi te to bima o tem to publier ki vidéo que malolo koufi non. Titre na biso za bina bien et ça clair to zui sango ke malolo a koufi. Tolingi to yeba est-ce que ya solo toté. C'est pour ça que mon titre yango wana na moni pe bande ko na biso akotaki na min don vo musakoli wana ki ser na yo wana ser na yo hein. Ser na yo Anita Mbamu merci et bola moleki belé merci nzusi kisema Aziza Chati malolo mutu na yo malolo mutu na yo akufite malolo aza en vie yango tolinga tozela ba memela biso bato bazana hôpital kuna ba pesa biso encore nouvelle ya malamu et puis to clôturer ya biso masolo namoni Duchesse il pas commis message naé tu vas bien, tu vas t'en sortir malolo. Ouais c'est ça malolo ça va. Namoni jusqu'à maintenant va commentaire toujours ya kitoko makasi Coca-Cola Prêtesse Mireille Kanga merci vraiment la ndenge vous souhaitez ba bonne guérison à malolo
eza pende sengo mingi et bolingo ni zala boye yango ni penda benga bolingo tant de cas problème il faut te penser na ye na moi ba parole ya moi ba parole ça la bien DJ Miel, merci DJ Miel. Bardi Loïse, merci en tout cas. Champion Kiwaka, Eza Lokuta, Nzambende, Nzambe Akobumbaye, en tout cas c'est bien. Parigo, en tout cas, Nzambe Abatelaye, Parigo, Namoni Penzake, oui. Il fait malin à Parigo, pas quoi, petit message. Merci Benda, il fait malin à Bouinde Malamu. Tout le monde a voulu participer, Penza na. Tamboyo qui s'envoie Lolo, Bilon Sobokoti, en tout cas ça va bien. Mado Chako, merci. Numéro l'angeza 07. Walinga Benga, à Solola, et 07 83 08 66 04. 07 83 08 66 04. Merci na musakoli la mine donc vous na musalo sala boyende tolingi boyende boyende toujours mon benda amour ya musala yango yo to solo la ki yango benza ermo ba cœur et ça va bien ba like ça va bien so moningo travailler photo la ça signe amour que ndiko peut-être travailler to pc ba motivation. Et ça là, bon, on a ba like, on a ba cœur, et ça va bien. Et puis on a ba commentaire. Ah, ndeko na moni, zota commentaire, tu le commentaire où il y a bien. Le bel atali kamboboy. Ça là boy, ça là va bien. Ou les beaux vanda bota la kaka, et ça va bien makas force motiver ndeko. Pour que soit temps au baboy na bandeko ko sur la boy. C'est pas donné à tout le monde hein. Donc le gars toujours temps pour ça la pour la bandeko. Il faut moi ba like et ça là moi bien. Ma motivation et ça là moi bien. Alors merci. Allô? Allô? Allô, papa président? Oui, maman Mado Chako. Boni maman. Maman Mado Chako. Namoni kezayo maman biso Mado Chako. Nalingi na yeba sango na nalingi na baboye. Oui. Mbote na batu anda. Ouais, bazolanda yo. Mbote na batu nyonso bazolanda. Likambo eyeli mama Loris eza eyelinga eyeli dino. Oui. Tozala na liloba ya positivité. Bazolanda yo maman, bazolanda yo loba. Tozala positivité. Bazolanda loba. Tozala au contrôle. Itumba oyo etelemi non qui mais il y a 2020 ans aujourd'hui. C'est pas la peine parce qu'on a des risques, on a vous faites à vivre car elle a la gloire de Dieu à raconter sur cette terre des humains. Maman Loris, à ta combat, mon mène, m'zambe à pas qu'elle est à pour être à Umi sa kombo ya nzambe na kati ya mokili oyo. Malori akokufa te. Que Dieu maudit toute langue. Oyo akotelema na bato na malori. Na kombo na Yesu Christ. Tozoka yo mama, tozoka yo. Eloko na ningai na loba yango na mama Loris azali. Gardons cette conviction-là. Elle va pas bien, ça arrive à tout le monde peut tomber malade. Oui. Tout le monde peut tomber malade. C'est pas la peine de mettre ces photos sur Facebook. Parce qu'on va confirmer que maman Loris a souffert. C'est Dieu qui est le maître de son souffle de vie. Mzambe azo pesa yepe manabomoi, Mzambe azo batela ye, Mzambe akufela kiene kuhusu. Quelle que soit la maladie, Mzambe sa longela ki yango
à cause de ces meurtrissures, Maman Loris a besoin de la biso en forme. Et ça, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur bien-aimé. Merci vraiment à Nabatu Nyonso Oyo, Bazali, de même point de vue que nous. Merci, merci. Merci, Président. Merci, Maman Madoussako. En tout cas, on est toujours ensemble. Wana botu komona aza moko ya baleki ya ba malolo aza na ye malamu malolo akufite sauf que muto a publié photo mutaliboso ye mutasali pe erreur ya ko publier ce qui ozuna l'information na source te linga oyo zelana no information ezala bien circuler po yo po panza ba vitesse oyo tozaka nango ya kopanza yango nde mdesalaka mwa berere ke tozalaka condamné yango nga avana panza masolo nazelaka mpenza nazwi information na source et puis nasali yanga masolo yango bomonaki titre na nga na tie wana tozwi sango ke malolo akufi tozwi sango eza lokola na tuni question bandeko bayebi soki eza ya solo bakoyebisa biso ke eza ya solo to ya lokuta mais Isaka passe mingi namoni citron miel élégance Allô Edo Flash. Oh, bien la normale Edo. Edo bien la normale. Bien la 07 83 08 66 04. Numéro langeta 07 83 08 Allô? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais parler à Edino, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien moi. Allô? Ouais, papa Edino. Oui, papa. Biso toza basala nzambisika toza prière mo mado assez informé batu. Oui. Baza prière poza mutu ya yebi, aza ndeko na biso. Oui. Et par la grâce de Dieu, aux amana pour que ça rappelle ça on peut que mutu mo comme bien la vie pour comme na mbongo ebele to a s'investir malam. Au moins ça que namba wala kwa mabena. C'est bien pour nous aller former, mais c'est malheureux parce qu'il y a un équipement pour le cas pour tout ça ça les œuvres bien. Oui. Et on a l'occasion il a profité de continuer parce que ça malam. Aux gens le bana bah monsieur peut pas tirer quelque chose de leçon sur de bonnes choses. Là bah ça on se suit comme vers l'évolution. Mais il y a beaucoup fatigué. Elle n'est que malade. Fatigué. Azam moi si mon oyo lobby faut après ce témoignage d'être appelé bateau oyo ba bon wana po ba la banzela malon ba profiter la vie on zama de sabiso. Oui, amen papa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci papa, merci Penza, merci na encouragement na yo, merci. Félicitations pour ce que tu fais. Merci papa, merci. Amen. Allô? Bon, pour comprendre, Oui, allô? Allô, oui. Alors, bonjour, c'est Champion Magouchi à l'appareil. Champion Magouchi. Oh, Yamagouchi. Oui, ça va. Ça va, Ipon Sec, ça va, merci papa Nabiso. Tu sais pas que Yamba on a micro Nabiso à Panza Sangwa Congo. Tout sur le cas concernant la nouvelle autorité Kozwa, que Malolo a Koufi, Yango, Tudunga Toye, Baza bien informé, Biso Peto, mais pour informer la Bandeko, ou Baza informé.
Ouais, bon, Bissopé au Zoland de là-haut, et dans ma délégation, il y a mis au proche au Bakino Tala, confirmer ce que nous a profité. Elle est toujours en vie, elle est en vie, quoi. Ah oui, merci. Donc voilà. Merci. Ouais, donc voilà. Et ça va, tu vas pas publier en gros, donc il faut voir ça bien. Par contre, ça ne jamais comme ça, publication comme ça, c'est marque de respect, quoi. C'est marque de respect. Si. Donc voilà. Donc, elle va toujours en vie. Ah, merci, champion Magouche, merci pour l'information. Parce que Batunde, Baza, Baolanda, Bana ligne, Baolanda, je n'ai pas eu la confirmation sur le coup là, qu'il y a besoin de la délégation, ils sont déjà dans l'hôpital, va confirmer que Azan est en vie. Merci pour l'information au PCBISO. J'espère, Bato Landabiso, Baza, j'ai un espoir que Malolo, elle est toujours en vie. Ouais, là, Batunde, professeur, Baza, au hôpital, il est pas force, maître BSB, quoi, là, maître BSB, Badi Banga. Oui. On va tenir pour la confirmation. C'est sûr que non, elle est toujours en vie, quoi. Donc, à profiter. Voilà. Donc, voilà. Merci, champion Magouche. Ipon Sec. Ouais. Merci. Ipon Sec. Bientôt, toute l'émission pour faire de bouc à télévision. Merci. Donc, voilà, quoi. Ipon Sec. Ok, Ipon Sec. Merci beaucoup. Champion solo. Ouais, champion très bien. Toujours BCBG, quoi. Merci, merci, Nasepeli. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci, ciao. Ouais. Merci. Merci, Nancy Bozolanda Masole, qui est bien Makasi. Ba champion, ba Koti Makamboyo. Ba confirmer que confirmation, ça penza Malolo. Asana Bomo, ya Koufiti. Ba ino so obo, pesi information. Que ba tubare, ba kelelo Malolo Koufi. En tout cas, bo, mais kaka ko vérifier d'abord avant ya couper sa information. Ils ont la resengo mingi. To publier quand que Moutakufi n'a été. Ils ont pas si mingi. Bota ndenge bo perturber ba esprit ya batu na tango muke. Bo ningi si moki na tango muke. Ke Malolo Koufi bato so bakomi paniquer. Nzambe penda sala na couple Mangoi. Na ndenge bazwa likanisi ya ko assurer aussi bandeko que bazo kende hôpital pour bayeba vraiment ce qui est vrai ou faux. Na moni pe aussi champion Magouche a confirmé biso aussi délégation za dans l'hôpital oyo ba confirmer que Malolo aza toujours en vie. Merci Soleil Diata Baou, merci vraiment. Na ndenge ozolanda biso vraiment minga olobiate Sandra Boukouli, merci. Il y a GG Kalunda Full Boss, merci en tout cas tous sont toujours ensemble on a l'information après qu'on informe biso Fourmi Rouge Coco Chanel, merci vraiment. Namoni on encore ko sona bino yangwana na ebite sona za suna information ko pesa biso abenga na tie numéro na ngeza wana oyo akoki kobenga bengi oyo akoki kopesa biso information oyo ayebi apesi biso po tosolola kaka concernant makambo oyo. Lelo mopepe ya coronavirus ye ekomi kaka soki ndeko azwi problème coronavirus, ndeko akosola te coronavirus, ndeko azasala fièvre te coronavirus. Siko tu es bien que avant ton nom s'appelle allô? Vous comprendrez. Beaucoup de philosophes tawa nandenga bulu yeki. Namoni musakoli lami donvo. Musakoli na posa loba. Tuzu musakoli. Allô? Ouais. Musakoli.
nazolanda yo oza en direct parce que nga nazokota nazosolola makambo ya nouvelle tozoti kozwa ya malolo ke malolo akufi mais eza na bato oyo baza na hôpital bayabi ke malolo akufi na ye te yango tozokondane mingi na bato oyo bapubliaki déjà vidéo ke malolo akufi ozomona donc nayebi te so ozwaki nouvelle yango déjà. Si là une nouvelle en haut après n'a pas battu par là pour n'a pas la vie qui est à coufinité à bien vivant à la naïf almetama et quand il a en fait ça fait que biso mongo ba congolais tout à na bolingo to lingana oui et ça que biso ba tout mundo on dirait biso ba congolais to linganité mutazo bela no bozo koma a kofi loko to boye ba yango ke et ça la mutu tension pe matara mutu tension na mamba bongo ndazo mona ki c'est ba ndi ngala ninga ba nga itinga robela ndeni ba publier ki nga kofi eza bien donc on t'a profité tout ce qu'on a publié qui nous a profité avant de publier ba ndika ba YouTube ba ndika ba internet ba chroniqueur ba journaliste ba Facebook ba signoso avant de publier qui nous a profité pour vérifier vraiment information eza bien été azana dibota na ye azana bandeko na azana batumsu balinga ye ninga taka msane ninga sola kaka metango bozo publier bongo risa la pe muto azobela bien te oyebi ke azobela oki muta kufi de no boboy to ko vérifier nanu amtanga kufi ya profiter tuka ko ba ke muta kufi za mabe on sait nga on peut bandeko na nganya so bandeko ko nyoso eza la base eza mibali avant au publier kambo qui mutu kinganya kufi vérifier nan ko ko saka mutu tension vraiment ko iba ko comprendre que ndeni nga mo na hôpital na opela batu baye bikumba la moko baye ko talanga batu baza tiko ebe na hôpital ndeni batu baye bikuna hôpital baye ko talanga batu ba talanga ka moko teki ba ukikam si kambango ni ba po msana mtima ko bomba bana mtima bomba ta ba ke o malolo to kike o kufi o to yo talai vraiment c'est totika makambo wana tozala pena na bondingo bandeko oki ndikola likambo obondeli mpona yo tambeli mpona ye nzambe asala asunga ye alongoli na pasi aza wana azekisela moto na kinya ozongani na tolaka yango wana. Merci Mosakoli Lami Donvo en tout cas na participation na yo merci. Tozwa mama Mado Shako namoni aza na maloba mosusu ya kobakisa pour la monnaie ça consisté à Rubenga tout soyez nanu ils ont pas si information va vérifier canal avant qu'on publier et là qu'il faut qu'on vérifier yango zomo la batu musuba côté lango ba prison ni ba côté ba allô allô. Allô? Bon. Allô? Likambo ya ko ba publication oyo mingi ba côté lango ba prison parce que bozo publier loko yo eza yango ti. Bozo publier. Allô? Allô? Oui. Allô? Président? Oui, nazolanda. Komisi nzambe bele bandeko nyonso na yoki ndenge tosololi en tout cas nazwi esengo pe kimia na motema. Mais nalingi surtout au pointiller sur le fait na yoki papa Lamine lobby. Oui. Zamba apambola ye na yoki su mosala nzambe o na bengaki na benga basala nzambe babengi pe biso koyebisa biso boyi. Mokili oyo nzambe asalaki yango na liloba. Oui. Asali biso na image na ye apesi biso pouvoir de la langue. Et loko pe koki koyela ta papa etino boye biso totelemi ka na munoko barre yango. Donc tozala vraiment batu na mayele ya esengo ketango likambo ye boye ata balobaki ke mama na biso lorisa congolaise azali na kata koma otelemi otomboli mokati likolo lobi eko ya te na kombo na ye
kimi ekoti tozalaka mpe bato ye basango ya malamu biso bato bakongole tokwimi kaka likambo kutu soki eye nde ya nde toyoki yango elengi mpe sukali eza malamu te nzambe akotangelaka biso yango masumu mpo likambo eyelaka mpe mutu nyonso oyo eyeli malolo lelo ekoki koyela mpe nga lobi ekoki koyela mpe yo lobi ekoki koyela mpe voisin na yo lobi donc vraiment il faut bamosala oyo tozosala ya télévision ezala mpo vraiment bato tochange ezala kaka ennuiement te lokwa bakangi biso bakonfine biso na kati ya bandako tozanga makambo kosala omoni kaka oyoki kaka ta sango ozaka kuna te toke mbangu eza malamu te nga vraiment j'étais vraiment touché na comportement ndenge wana to apana nzambe ondimela nzambe c'est lui qui t'a créé et il nous a fait par amour tango likambo ndenge wana ezali atosolana malolo te ato oyebi ye te ate eza voisin na yo zala na présence d'esprit ndenge mosali na nzambe alobi ndenge mosakoli lami nalobi tombolama na bolingo sakola oyo eye ndeko yo te mpo na ndeko wana banda koloba nzambe apesi yo pouvoir de la langue apesi yo pouvoir de la langue mpo asali yo na liloba asali mokili yo na liloba azobikisa yo ndenge ozolala wana batutu baokufa na coronavirus me yo ozolala ozolamuka même ezosimba yo te mpo nzambe aza bolingo donc vraiment nga naza koinsiste nango parce que epesinga mawa epesinga mpena mawa makasi bolingo yango yango tozoluka kolobi mboka na biso echange biso toza tozotambola na esengo moninga nano akufi te boti botandi foto na seke nga lobi mpe bokosepela mpo na ngai donc vraiment en tout cas bolimbisa nga nasepeli mingi na initiative mama Vero Mangoy azwi ya kokoma ti kuna omoni abimi ye na mobile nde bandimi kozwa risque ya manque ya confinement mpo bakende korassure biso en tout cas nzambe akanisela ndako na ye akanisela mpe biso nyonso alimbisa mpe kaka mpe biso nyonso mpo misusu mpe basali yango peut-être na panique omoni donc tozala mpona kojuge te mais vraiment elipena biso prochainement ke likambo ndenge boye ezwi nzambe apesi yo pouvoir telema et puis bandi koluka baninga mpona koyeba initiative. Merci beaucoup papa, émission vraiment eza kitoko okoki koyeba te nde bato babengi nga ebele mpona koloba ndenge vraiment émission efaki esalama po erassuré bato ebele. Nzambe esika mama Loris aza kuna maboko na ye makila na ye et entouré ye corps âme esprit conscience subconscient na ye mpe abimela biso na pona voix na ye ndenge azalaka nango kase wana ya kitoko mpe nayebi ke ekozala esengo mpe ka nzambe moto akozwa lokumu au nom de Jésus-Christ. Merci maman Mado Chako, vraiment l'intervention na yo, merci. Na moni maintenant que souci l'attaque au pina makasi. Vraiment na eningi singa makati papa, eningi singa na sala attention, eningi singa makati ya papa. Eningi singa makasi donc eningi Zaka na kundima lukola eningi singa ngone batela sala nzambe combien la bengi en 1 minute bo kamwango. Merci Malolo, vraiment. Merci maman Nabiso Mado Chako. Malolo, bien Nabiso Kuna Ndokie, Toyebio Boede, Malolo, tu es une femme forte. Tana Nigo Loba, Bongo Wana, tu es une femme forte. Tout est à la mobile, tout le monde à moi aussi, tout le monde qui que ce soit. Balekin Zambe la Makasi, la Bo Moïdayo. La Combo na Etu, tout le monde a la Kondiba. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous tous qui sommes là, Otolaki Simoni Olabiso, na Panza Sangwa Congo, Tokia Kondimawana de Malolo Azo, Simelabiso, en très bonne santé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci maman Madonna Mbandeko Moussous Ali Azobengawa. Amen, papa, merci. Merci. Allô, Guy Foulard de Montgeron. Dis-nous. Oui, Guy Foulard de Montgeron. N'a pas aux l'information, on peut savoir biso informé. Non, mais Tolito est battu parce que tu as la Loris, la Congolaise, à faire un biso. Mon qu'il est Ningani, disons. Ouais. Tu es ceux qui. Il y a solo Serre à du problème. Alors, Serre a un problème, Serre normalement a une maladie. Mais
nouvelle oyo est circulé que ser nabiso azasu na bo moité eza fausse nouvelle eza lokuta. Ah c'est bien. Ser nabiso aza toujours na bo moi parce que so qui na assuré boye pour c'est bien to sepeli. Le quoi na assuré boye pour champion magouche auti ko benga aza na délégation mo baza kuna na hôpital oyo ba auti ko landela ka ya malolo. Toza aussi na Filens Mangoyi na Mosine Vero Mangoyi bakendaki hôpital po balandela su kawana ya malolo ke soki akufite mais nzambe na bolingo na ye nouvelle za kitoko malolo akufite. Olandi mon Jérôme na bisio ba ezokota kaka wa appel. Allô, bonsoir Dembo. Oui, bonsoir Dembo. Maman Samande Fatika la moko na média. Kedi no mala la kufi. Yoki nouvelle onde ni. Ozu onde ni. Nela bona na musala batu bazobenga o comprendre te. Téléphone zo sonné quand zo lemba te na to sona Gelor VIP parce que il a fallu qu'il après ça Gelor VIP passer mon boy. Alors Gelor VIP. Gelor VIP. Oui. Abisoni Gelor VIP. Oui, alors il va coucher solo. Tout tout de suite là. Même pas deux secondes. Non, mais tu as vu que champion Magouche a la délégation à l'hôpital kuna babi que malolo a en vie. Files Mangoy aussi ba kenda na mwasni na hôpital babi que azana bo moi peut-être information oyo Gelor azalaki na ngozaki oyo zaki. Comment Gelor azolela mutazolela siko ya azolela na rolela. Siko ba benga po mutazolela. Mais avant nouvelle yaki ke malolo kufi mais sikoyo batno se bazo koma yango ke malolo kufite. Champion Magouche a informé biso ke a contacté en ligne wa alobi ke batno na hôpital malolo kufite. OK, gloire, je sais d'abord gloire à Dieu. Ah merci. Merci Dembo. Toujours zaka information la bande ko ne so ba bien information, ba informer biso. Merci. Wana beauté kolanda Dembo Wemo, il est pas sous nouvelle na ndenge na ye ba utuko bisaye. Gelor via ipi utuko benga ye ke malolo akufi. Donc yango ngape na miki ko éclaircir o ngala yebi na éviter Gelor via ipi nouvelle wana zongo sous wapi soit azaki na moi retard ya makambo ngo ndenge elekeli Aliska Shala pe alobi non. Déjà tout bien on a Aliska Shala. Oh là là. Et doit bien sous. Allô? Allô Medino. Ouais, Edo. Toujours là. Oui, n'a pas levé. Aux informations par nous. Information ça toujours à quoi mal ça bon moi à confiter. OK, pour me télé. Information ça non tout bien bateau babina ni vraiment ngwe baza côté on a sur hôpital na ko zo on pété. Alors vraiment ngwe ba hôpital déjà na confirmation de soit qui a Joma Tamasiki na commis que vraiment ngwe baza na hôpital babi malolo akufité. Alors tous sous champion Magouche azana bateau baza na hôpital ba signalé ba que malolo akufité. Donc nouvelle ça que malolo a envie. OK. Ah, merci Edo Flash. Merci. Okay. Ça va. Bon, makamoza passe mingi makamoza makasi. Ils sont tellement lourd. Oh là là. Nabisio. Les rois Sims. Oh, Nenigo. Kitoko papa Nabisio les rois Sims. Nazali obike oza na ligne nde oza boye nana ligne go oui tozolanda yo kimi ezali papa kimi ezali leni bulo ça va bulo ekende nango bien kasi nga nayoki le risque la congolaise akufi esolo yango tovandeli yango mpe wande omoni live oyo tozosala oyo eza mpona kosololaka nouvelle ya malolo
sango tambola ke Malolo akufi bato so bakome paniquer Malolo akufi. Alors ezaki na bandeko o bakende pendant l'hôpital place Malolo azali pour na kozaba information sur Vero Mangoyi na mobali na ye Filens Mangoyi ba FC bakomeli batindi message ke Malolo akufiti. Champion Magouche azape aussi na délégation o batinda yi na hôpital balobi ke Malolo akufite. Donc Malolo azana bomoi akufite ma sala hôpital. Ah siko le siko ya zobela virus o zobela maladie na ngara. Eza longa maladie obi lelo Roi Sims sokobeli ekomika virus corona. Donc congolais pour la kolatsa mutu étiquette wana eza longo facile. Alors virus corona soto landiango bien et zappé maladie à sonité par rapport ya ndenge batu bazo sulango ezate ke yom to kene ko luka yango uzomona eza ndenge zo yela ndenge ke babito se protéger maboko l'air sokola maboko c'est ça balobi que tout se protéger mais ekoko zoyo pe na façon nyoso yo yeba pété parce que yo te mtoke luka yango alors soki eza yango pourquoi to comme sango histoire moko boye kaka et comme lokola neti mutu mo gagner trophée mais non Malolo kota kopi Malolo za na hôpital to ngala na yebi suite à maladie te azana na hôpital mais sango setamboli ke coronavirus. Ah non, déjà coronavirus c'était azana maladie na kaka ko bima pe azana maladie. C'est ça. Vraiment na sepemi ko yamba yo Roi Sims photo benga na boy ko benga kati na tanga makambo. Ngai na oya parina bila na olukayo. Photo benga na boy ko benga la kati tanga makambo ya li po yeba nouvelle. Ouais kitoko ngana olukayo to mona ndino depuis là ya kitala kaka yo. Merci Roi Sims na sepeli makasi de muito tempo. Merci Brenda. Bozomona bato bazobenga de partout. Baye ba nouvelle à Malolo. Maman nanga téléphone zo la sans arrêt. Oh Alice cache la Batatou. Allô Batatou. Allô Kachala. Allô Edina image pour moi tika baba te bazo ki Malolo kufite mo tika pour le baboe. Mo tika Malolo kufite Malolo bundala ado bundala diva Malolo kufite ni image mo tika pour le baba o bazo lo baba tika pour le baba Malolo kufite Edina Malolo kufite ni image mo tika pour le baba Zala calme maman, Zala calme. Biso to salila il faut poto informer bato panzaki sa. Sois calme. Merci maman. Ça va, sois calme. On est ensemble. Merci. Non, de rien. Courage maman, courage. Vous comprendre et mon cher Alice Batatou, vraiment, ils ont pas si mingi comprendre l'information, il y a motin de wana. Allô? Oui, allô, c'est moi. Allô? Allô, bonsoir Edino. Oui, bonsoir maman. Charmante, Lenny. Ouais, c'est bien charmante. Bazola d'ailleurs en direct, vous en direct. Ah, papa. On est coronavirus. C'est pas bon. Edino. Na yebite motuni na publié photo ya Malolo Koufi.
yango tozo solo là titre onga na tie wana tozwi sango ke Malolo akufi tolingi toyeba soki eza ya solo parce que bato bapubliaki photo bango nde batie bato na erreur parce que so moto na akufi te so boyebi ke moto aza na maladi bapubliaka nano bongo te fos linga oyeba likambo na source nango sikoyo bapiblie awa sikoyo makambo ezobimaka Malolo akufi na ye te Malolo aza en vie toujours tozomona parce que nous connaissons déjà Banilo qui bazar déjà kuna na kati. Là comme on a déjà mambu ya malade ya Malolo déjà bateau balinga déjà Malolo bateau fina déjà pour déjà Malolo qui est kaka. Hein? Donc il faut ça ba blora bon na ba réseaux sociaux c'est pas bon. Hein? Mamusu za la pena ba secret mamusu pe muto bela pe ba pe oh ya Malolo pe kamba ye bien on peut se battre tout to ye bien on peut kati. C'est pas bon. Moi à mon avis il faut arrêter même en direct ou arrêter na yo. Se calmer là parce que pour battre les caniques bon tout bandosé puis sur les tensions là c'est bien été hein alors que sur la piste va Malolo te mais Malolo déjà ça monte battre surtout les problèmes zanine les problèmes ça sango et tout tibiso tout toko collection nengo te pas battre batika na ignorance ka ke Malolo kufi soki to lobela ngo boyete bato baye baka ke Malolo kufi alors photo lobela ngo boye parce que bato baye bazana ba preuve que Malolo akufite bazali basi balobi que Malolo akufite il faut to parce que bato sikoyo bazobenga pona nini bayeba vérité bayeba soki Malolo akufi yango biso faut informer bango so to tiki bango ndengo soki to tiki bango on a vu une salaire alobi Malolo akufite Malolo zana ye donc ayebite congolais na yebite donc tozana ba problème na banda kwa na ba problème sérieux ya coronavirus oyo donc na yebite so bato bazomona na intégré na ngondenga na moi te bato so bamona libo bamona ngondeti bayebi so ndeti mora kufi je sais pas non les problèmes zani na biso ba congolais to comment presser ya ba publication alors na yebite so publier eloko mutali boso ozu trophée to comment je sais pas na yebite congolais so ba pas congolais ndenge nini c'est ça congolais so ba ndenge nini je ne sais pas dire non donc na yebite parce que mususu au monde so bandi boto ta ba blora bongo Malolo akufi ça fait mal tout ça a des problèmes mambo konde ezekende déjà donc ezekende déjà mabema malade ko ezi circuler na mboka donc ba personne na bango degré na ngote ba so mona onde ça ba aventure bali ba kota tuma Malolo hein Malolo ça la vie na ye ça na mona na ye biso bana ba kota mona ba réseaux sociaux donc ba so akota boye amoni ma publication bongo ke mama sali boison si boye ko wa bo mona ba tout donc là na yebi kutu nouvelle na source déjà oui que déjà bazo condamné que Malolo akufi na coronavirus Malolo akufi na coronavirus na ndio ya kufa na mte hein c'est ça merci ma charmante Chibangu merci vraiment Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.